Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour ceux qui bon mais ça change la décision ba vie pour bazara na meje qui ndandeli. Pour meja mona que awa on se retrouver te avec peu mais na chala mona. Mais balangage ebele za balangage codé. Parce que koloba oye banga na 17 ans. Là on a comme maman kolo comment maltraiter nga. Bon. Na ba âge à 17 ans on a ce que ko fait bande ko chéri rien. Pour Goda Koufa, Ali a envie, Cindy a envie. Mais tant que tu on a vu sur un message codé trop. Tant que tu Mbeli Obama Godé Yango, Cindy a Bomeli Alia. Donc, vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi ya Sarato la télévision. Bino ba yeboko zali ba couper pour la émission na ngambu ya Top Media télévision. Comme on a les codes de bonne conduite, na sengi na maman Cindy Leker, yazali honorable, bazeli kiti ya honorable bocheli wana, na sengi pe na maman Manike, oyo a zui liberté provisoire na ye, que le bon Dieu a zwa lokumu, a zwa pe kiti afanda wana, na sengi pe na Vienjora, ye afandi na mwasima, parce que jusque là, apparemment, actualité autre zanango ezali kaka tout autour ya bandeko oyo et puis Kofi Olomide ne sera pas épargné bandeko balandi libération ya Vienjora o batunyon so ba yeba kiete ndenge ake makala boye tozela ye après mikolo ebele ndenge ake makala boye tozela ye après peut-être 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois mais choses graves. La justice congolaise et sali mosala nango parce que il faut que tout le bango bongo que justice à Congo sali mosala nango samedi et puis mardi vie maman nabiso Manike azali libanda. Est-ce que zali victoire pour na Manike? Est-ce que zali résultat malam? Est-ce que cela donne aussi le pouvoir à Manike ya kosala bras de fer na mutu oyo azalaki lokola plaignante na ye o akitaki kofunda ye na kombo ya honorable Cindy Leker? Ba fait na ba action na ba makambo nyonso ezo contourer situation oyo avec ma consoeur Saratola tout le moyen tout ça la analyse une façon de vous apporter la lumière sur certaines choses au jusque là nanu bo 8 ans ya koyeba yango te et makambo za ebele voilà pourquoi je dirais bon délivre ya ko la plateau très bien bon délivre moté na yo bisika ozo réaliser émission oyo mama Sarah mbote na yo maman na dasa maman na mbote nazo kwa kana no nièce na ngana neve na nga etalio na nini ozocha bakalbu maman na dasa maman na Brian moi si ya papa Diego Milito pe to komi ko kenango ka boete Saratola bonne santé. Ouais, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Namoni na tongo de Josaki na live Sarah yo pe matin. Live coûte finance na butu. Mais na zo moi contre-temps et on a ça là on attend. On fatigué yaki na busami ba on a lali nanga. Et na yo ça là on attend. Très bien. Saratola avant to kota na obiso to beta disolo par rapport à bandeko to fandisi awa. Libération ya Manike tozo beta masolo wana mais naza na besoin Sarato analyser sur 2 ou 3 maloba il y a Manike lors il y a arrestation là et tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est dit au ebimi na monoko ya Manike il y a les bosso Manike alobi vieux quadra ngai oyeba ngai na âge ya 17 ans. C'est là où tout le monde va se poser des questions. Allo bien roté? Vienjora. V Manike. Allo baki amu. T'es na sorti na allo bien. Non, moi je parle pas ya sorti. Na lobi to bandi nanu na arrestation. Voilà. To bandi nanu na arrestation na. Quand elle dit ça, oyebanga na âge ya 17 ans, lelo na komi mokolo boye, o komi ko maltraiter ngai. Selon toi, Saratola, Manike alingaki alobani. Mais balangage est belé zara balangage codé. Parce que koloba oye banga na 17 ans, le na comme maman kolo comment maltraiter nga. Bon.
na ba âge à 17 ans on a ce que Kofi bande ko chérir rien mais le temps a comme maman kolo Kofi comment maltraiter donc ça dit beaucoup de choses yemo ra kolo likamba on nga bwakela kyango iko ipe na mato ya bazo bate ko na mato ya batamaele mutu na mutu osala analyse na ndenge na ina parler parce que y a perception accès wana te mais alobi quand même na langage moko eza codé mutu akoki ko décoder ngo eza ka ye moko mais ils ont empêché mutu te asala analyse de soi à comprendre nini mani ke olinga talisa biso na likambo wana pona ba langage musu ezalaka olinga oloba na batu kingali na zabu ina bima na tadi mais na yo oloba ngo buete ya pe na manière na triangle on a koyo beta donc c'est un peu ça. Très bien. Mais aujourd'hui, lorsque on traite Maniké, maman mais au moins à chaque fois soit bimisi et loko na monoko na ye ezoko koya ndeti na mabele oyo ezali fertile ezope sa ba réaction et puis elle est toujours tout autour ya Kofi Olomide. Pendant 17 à l'âge de 17 ans, maman wana déjà akomaka fan ya Kofi azalaka tout autour ya Kofi et yepe ko sala maete na nzela Kofi ayeko kutana na babia basali oyo basala leloti lelo ndenge koma na Kofi Olomide. Est-ce que Maniké aussi akoki pe ko sala ke azo réclamer quelque chose et pas ya Kofi oyo ye a regretter jusqu'au jour d'aujourd'hui na mama lobana ye. Toi bitin ta dit toi banzambe te to ye bandeni biso to lobara o apesi biso na media o e batami to loba te poto ye bien ngote ata o apesi biso na media so eza codé to ko décoder ngote parce que la diffamation c'est infraction to na ba preuve na ngote mais o ya lobby batama ye les so ba ko fungola cerveau ba comprendre Manika linga apesa biso message nini na nyonso oazo loba wana mbeli oyo sindi abomeli mama lia ezalika mbeli oyo mama lia abomelaka maman ya baroki. Donc jusqu'à la fin Maniké reste toujours na lignée na ye odo lobaki ya boyi ya ko changer na ye malobate ou message nini azolinga a lancer na bandeko nyonso ba respectaka balandaka biso batalaka biso surtout vis-à-vis ya ndeko Sindi Lekeur. Apesi biso message confirmation que Sindi abmana Kofi Sindi mutabotoli ali ya libala. Voilà. Très bien, merci. Parce que ce tobito que na moni analyse mususte. Po Gode akufa. Ali aza envie. Sindi aza envie. Mais tant à check on a biso apesi biso ba message codé trop. Tant à check mbeli oboma Gode yango Sindi abomeli alia. Donc quand on parle d'Embeli, déjà mutakufite entre bango. Donc tolobela bombanda. Très bien. Libala oyo alia botolaka Gode yango pe Sindi abotoli alia. Très bien. Donc ayeli biso ka ba confirmation ça ka na concept ni wana malgré bakangaki a changer na langage te. Si abimi. Très bien. La libération ya Maniké na moni eningisi bena donc internet yemo kutazwela kyango mototi asali carnaval nae ayeko koma. Lorsque d'abord tu regardes sa libération lecture nini yoko kiko sala saratola. Nga na ebe ka ko bima nae. Abomi mutu te, ayibi te, a violé te, donc a obima nae eza ba risque de métier de nanu ba diffamation et tout nga na ebe ka obima kaka. Parce que moi ni ba musicien à un certain moment ba komara na niveau ya ko surpasser ba analyse na maramuso ele kana na internet parce que ba star. Alors bilo musu ba chango kaka te. Ete ya bango parce que kokangisa neti chroniqueur to journaliste okangisi eza perte. Manika bimi. To moni o azolo ba to yo kamakamba osala. Donc, et ça perte, et ça l'aura aussi ridiculisé, tu t'es rabaissé de toi-même. Au long na grado, tu vas banger la Sindi parce que au vanda que ça les confrontation na Maniké. Donc, tant moko était à musicien servir bango comme les sangs, soit tu as la PC bango idée, ok na justice. Nous tenons ce temps à comment on a dédommagé, Emmanuel qui est à Salon en Côte d'Ivoire. Attends à comment on est. Très bien. Nous disons sortant ndima des avantages wana qui va balobela côté mais on imposer respect voilà que kokangisa mutu mo bokangisi obosani ke wape na bato balinga côté ba soutenir mutu wana nga na yebaki
Tango kangisi mutu yeba ngo ke ana batu moko pe balinga ko to sala bango mabe ba yo soutenir mutu wana. Tango bozo kangisa ba journaliste otali tout autour na yo. Batu ba fingela ko bazate. Wana bata mafinga te. Ozana bango comment niko kangisi point. Banda ko nettoyer bato yo zana bango ntinga. Il est temps ba musicien bazwa conscience. Ya obenga na batu nyastu ya mafinga ntinga na bango po omoni na ozonga na langage wana. Mbelo ezoboma lelo batu mususu pona yo et bomaka yo pe. Donc il est temps pour revoir entourage na mino bwana ngo ya bata mafinga. So lingi personnalité na okene ko imposer on la justice que nous saisir comme on a justice. Batu ba parler les sous sur toi te mais so moni ko za artiste les cas liko na ngo surpasser ba propos wana surpasser na mafinga na ba diffamation. Il y a d'autres personnes que se permettre même pas au vendre samba na yata une fois. Alors ngana ebeke batu ba rozala batu ba soutenir manika obimana na yebaki. Malgré ça, est-ce que ça donne le pouvoir aujourd'hui na maniki ya kosala vraiment vrai combat na ye o azanango na quartier latin na Sindile qui a et puis c'est pouvoir oui Sindile baki na est-ce que tu as les épaules il y a quoi assumer tout ce que tu rencontres sur les réseaux sociaux elle a assumé depuis à l'audience à salata 3 jours elle a assumé est-ce que za mwasi le rôle nga so nous za mwasi alakisi kaza mwasi akoti abimi. Donc, guerre wana a continuer. Et puis a bunda parce que à comprendre apaiser dans un apaiser bango. A moniki a ngaku ngamoko bo na apaiser kofi na apaiser simbi. Donc voilà. Le problème est ça kokota komema yo makala ou bien kobima. Na komema na kobima. Qu'est-ce qui est plus intense dans la vie d'une personne par rapport à casier judiciaire ya mutu? Nyo sezama kokota na kobima nyo sezala ngo kama be. Ata bakangi wato kocho bimi casier judiciaire ka ebebi. Voilà. Très bien. Mais lorsque tu vas maniquer sortir et puis directement à baniko tanga ba komba batu pona kosenga bango ba merci ke na yebsa kibino X namoni atangi kombo ya papa na biso Bouboul koya très fort atangi kombo ya Aigle de Kawele tisiko depuis to bano luka Aigle de Kawele ngo tozo yeba yete ayaki azalaki très fort et tout ça et zoko revenir kana makambo biso to lobaki awa ete batu o bazoko déplorer ba comportement mabe ya bandeko o bazoko sala na ba réseaux sociaux ba comportement na bango ya mabe o batu bazoko déplorer mais quelque part aussi il y a certaines personnes au bazoko soutenir. S'il vous plaît, non posez question. Il y a certaines personnes aussi qui acceptent au bazolinga. Au bazolinga, ils ont cassé la place publique. S'il vous plaît, pour ça la émission. Question sur non mais donc c'est-à-dire parlons seulement que Onion Sobiso Tolobakiawa ils ont revenir cas sur Babiloko oyo bako kangisa mutu mais après mutuana bae o bazali kolo baki basali intervention au lieu et justice et ça la peine musala na aussi la tête na média tadi afinga ici la tête na lobano débat mo tout ça là je crois na Mumbaya que ba même personne wana ba imposer ba beaucoup li mafinga parce que yo mona blake Sarah fingi fali yo yena sima Sarah soutenir yo futeli bambongo batiki Sarah est-ce que asira otiko finga non lobi kuna fingi souffrir so lobi kuna fingi pe yo moko accepte kaka ndima kaka parce que déjà au moins mutu déjà soit sali mabe que bino ba musicien boke côté liété autika maintenant amona à chaque fois ça la ka ba musicien de bazara sumana e ba côté la ka autika te mais mukolo pa ofinga bino pe bo supporter kaka eloko yango ezokola mutu na concert na yeba kende na ofinga Sarah bo iso bakanginga batu bayokana na Sarah te boza derrière nga bo bimisanga ikoma bongo donc tu ofinga mutu yo moko zo yeba ke so bakanginga moni mutu na ofinga o bato balinga kete boya na sima nga ba okotela ye okotela nga donc ya moi passé ce que Sarah question tout ça la paix moi analyse ensemble pouvoir nini peut influence nini au ba musicien bazala kana yango sur le plan politique pour na etali makambo ya justice ya mboka oyo
koleka pouvoir oyo bango baza na yango pona koluka moyen kotombo la culture ya mboko, parce que s'il faut koloba quelque chose aujourd'hui, la musique congolaise ezali na C, mais au moins au komona sur la place publique les musiciens ceux qui mutu mobo aki na parquet ou bien wapi aye apaiser abimisi mutu wana pouvoir wana bazula kango wapi au lieu ya kotombo la musique na bango, mais beaucoup plus ils sont dans des futilités pour na koluka ya kokotaka na makambo ezanga mutu na makolo ça ba rando na bango rando ekenda bongo mutu mo afingi mutu ngana na telefona soutenir selon bango pouvoir wana ya ma justice baba batu bana ba master kuna wa musicien mwana master mo gotanga na a ministre donc ce que plaider lo mo pa na a peut soka solution vous comprenez donc bana ba relation ba boaka bango baza ba vie na bango ba master ba ya ba leki donc ba batu na bango que ba se collaboraka ba linganaka otalaka senga aide na stabi misere mututel a osala ngo kaka donc il est temps que les musiciens aient conscience dans tout. Si on a conscience de la musique et de la musique, tout ça sur le marché. Parce qu'on est tous focus dans les futilités. On est focus. Pour même Koffi Olomide soit aimé que les gens des en terrain, on a le Cindy tailleur sa vidéo. Cindy peut soit avoir conscience au monde que les gens des en terrain, on se permettre de répondre maniqué. Donc les gens sont focus dans les importants. Très bien, mais aujourd'hui, quand tu regardes ça, rôle pena, il y a Vienjora, parce qu'il faut qu'on se le dise, c'est Maniké Azali, moi c'est Oyaya Naye Atika. Koffi Azali patron Naye, Bisika Bonipe Yaya Naye Abanaki ko travailler. Rôle Naye jusque-là et qui cause la nime sur ces points-ci, contrairement na oignon sur biso to mona na ba etando na ebite nzamba sala mutu na mutema na ye na pensée na ye na maele na ye na ko kupese rôle te mais o biso to moni alakisi nini oyaza alakisi nani pe oyazalaka donc to moni mutema na ye ndenge ezalelaka alakisi biso mutu za banzambe te mais à travers ba acte posé to keti ko comprendre que très bien. Maman Maneke qui dit oignon so akosimba babia ngana koya. Penses-tu qu'aujourd'hui elle n'est pas celle qui cherche à détruire l'avenir ya mwana nae contrairement à ndenge alobaki kezali Vienjora? Bangon balende ba oyeba qui fait quoi? Mais sauf que une mère yem ta protéger mwana nae. Sora boyeba simba babia. Azaba yebi pourquoi? C'est kaza na mahambo ya zo encaisser. Très bien, merci beaucoup. Parce que quand on a la qui est ba journaliste nyonso batikali na poto bafungola bango aussi. Simawe na quartier là. Elle a dit ça. Ça dit beaucoup peut-être. Namoko ya mwazo boya mwana nae. Namoko ya ba vidéo na la salaki. Peut-être ya monde des osa qui a aboya mwana nae akende kuna peut-être on ne sait pas. Maneke atangaki ka kombo moko mais bien que ndeko na biso kulutu na biso na tilokole atangi nano kombo te alobi bakoza la 4 ba oya yebi na connaissance na ye. Est-ce que maintenant il est temps de chercher à exposer la personne de l'honorable Cindy au lieu de faire la promotion il y a musique na ye au lieu non ça la promotion au lieu il y a ça la promotion il y a musique na ye il y a ça musique te mais asa na quartier là te asa ya yete au lieu ça la promotion il y a musique il y a quartier là te voilà par rapport à son apport il y a ça en promotion te tout le monde a confié mon ça la promotion mais moi elle est quand on a 2-3 émissions et à part ça ça na muta loba na ba média te mais il empêchait quand même l'album na bango évoluer et empêché fallait pas à ça côté déjà la merde donc à assumer car ngala bakini lobi akangaka matoi à assumer. Très bien. La réconciliation au bazokoluka entre Koffi Olomide et puis son fils artistique Fally Ipupa au lelo ebimisi ba audio nyon sur la place publique. Selon yo na analyse tu penses que
il est maintenant temps maintenant ya malamu ya koluka moyen ya kosala réconciliation entre ces deux grandes personnes ya musique en mboka na biso. Non, ce n'est pas important parce que bazala est déjà en bon terme, babebani en bon terme, babebani donc comme il aura moi galerie bazo amuser. Donc tant mieux mon amour a gardé bon a gardé orchestre chacun fait sa vie, chacun pour soi Dieu pour tous que bazo manaka après babebani c'est que bazo manaka na hypocrisie. Tant mieux soto yo kana raté photo tikala yo na kwena nga pe na kwena nga. Ça sert à rien tout le monde va sangani après 2-3 jours tout le monde va suba pick and bandi. Tant mieux ba na ba on boito ebi ki ofina fali ba yo kana. Merci. Mais pourquoi aujourd'hui, place Nyonso Kombo ya Fali Eza, il faut Kombo ya Kofi, ya place Kombo ya Kofi Eza, il faut Kombo ya Fali et Tangama. Et ça dit à quoi? Et ça normal parce que Fali a outil pas Kofi. Kofi n'a Fali ba yo kanarate. Donc quand on parle de Kofi, on voit Fali. On parle de Fali, on voit Kofi. Et ça logique. Donc place Kombo a Fali. Bon matabo kita Kombo Kofi et Yobi Makawana. L'artiste Fali Poupa qui a travaillé au sein du groupe Quartier Latin de Kofi. Donc Azawana a bali Kombo Kofi à vie. Kofi pas bali Kombo Fali à vie. Donc ça bon. Merci beaucoup. Analyse nini okoki kosala par rapport à propos ya maman na biso Mbidiabel ototikali na ye par rapport à Cindy, alors il faut citer la chanteuse ya mboko yo yé bakotanga été parce que yé asalaka et pas mutu mais na monies et bimisi ba émissionné de belé ba pro quartier latin ba comme comment lokola bazo kaka ko diminuer pour faire foncer honorable Cindy Leker yo okoki ko sala na Disney. Et ça vrai Cindy a une carrière Cindy a mungamba ya quartier latin a travailleur a chanteuse malgré a un titre avec directeur artistique Cindy a un single c'est tout à fait normal. Cindy a reconnu la chanteuse au sein du groupe quartier latin so ba batanga ba chanteuse na Congo ba tanga Cindy a tkali ko évoluer net mais j'ai écouté la chance pas chala mwana webi mais j'ai azaki pas chala mwana mais chala mwana pesa que quand même chance au sal album. Donc, puisque à l'album, à single, Cindy a monté. Donc, on arrive à l'équipe quoi. Sur le plan musical, il y a l'équipe on a envoyé. On dit honorable. Mais ce qui te tient, sur le plan artistique, sur le plan carrière, comme il y a vous comprenez. Donc, Azana moi, retard, il y a parce que Azana nous chanteuse. Il y a quartier latin. Donc, on a mon élo à ma maman Mbidiabel à l'obité. On a mon net à la moussipe Cindy expliqué par rapport au posa directeur, un mokuneza, il paraît posa moi c'est à Kofi. Au quoi il y a papa et produit un seul album. Et ça l'est bien. On a des classés parmi les chanteuses féminines. Mais ce batanga ba chanteuse féminine Cindy Azate. Cindy Azate aura Jack Love et Périti. Baza ba musicien d'orchestre. Mais tout autant ba Rebo, tout autant ba Tatiana Cruz, tout autant ba Laurette La Perle, tout autant ba on a linga mingi nani o Mswahili o Barbara Kanam. Donc tout autant tanga ba Tebele, tout autant ba Mege 30. Donc nous avons que Cindy Azate na carrière autant a été parce que c'est un musicien. Est-ce que aujourd'hui pour ça les lots comme autant à Cindy parmi les chanteuses féminines c'est que vous avez des musiciens au bas na quatre orchestre vous comprenez donc le lot peut là dit tout l'amour qui te dit bon dans une à télé comment classer parmi les musiciens Congo non ça n'a pas de sens. Très bien mais est-ce que aujourd'hui il faut qu'il faut la bataille grave dans la carrière il y a Cindy Leker OP a coquille qu'on regrettait que pendant plus de 10 ans on a quota dans orchestre je suis enfermé il y a pas longtemps que Tobani comme on a Cindy et puis malamoko na besoin na réseaux sociaux na besoin téléphone pour biso liboso to bano kanzake notre sœur a un téléphone et puis directement na ba scandale est-ce que et qu'on peut la regret ou bien et qu'on peut na ba teinte grave lobby sur carrière na ye. Bon on ne sait pas trop parce que tout ça bandambe mais Cindy a une carrière tu es musicien na moto donc moi atteindre carrière n'est déjà pas un musicien moto pour venir sur bon finga quartier la ba finga Kofi
pour sa chanteuse. Voilà. Aujourd'hui, Cindy peut avoir regretté d'avoir intégré Quartier Latin vu ma Cameroun. On a tout ça la analyse. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour ceux qui bon mais ça change la décision ba vie na e. Pour bazara na meje qui ndandeli. Pour meja mona ke awa on se retrouver te avec peu mena chala mona. Alors yete sali ba 10 ans pour mutu so ngoye ba mutu ofana neza mutu mabeto place au sala au bénéficier n'a rien. 1 an, tu peux comprendre. 2 ans, tu peux comprendre. Tu es comme il y a 3 ans, vous avez conscience. On dit, pour 1 an, encore le bac, na pasi, na sala na tanda na lukaka. Très bien. 2 ans, na sala na tanda na lukaka. 3 ans, au fond d'ici de Amasolo. Au salaka na tanda lukaka. Tu es comme na 10 ans. Donc, comme il y a volonté, conscience, au CPD, na sala na place où ça. Je ne pense pas qu'à regretter. Non. Avec tout ce qui se passe dans la place publique, les audios, parce que nous aussi dans audio, il y a OP dans le quartier latin, Joyce Diena. Est-ce que Cindy le cœur aujourd'hui, lorsque vous regardez sa façon et l'évolution de Makambo et Zoko Kende, danger oyo ekoki ko réserver lobby et pas naïe pour la carrière naïe et que ce Kofi a lâché pendant tout ce temps. Kofi a lâché à Tché Libanda. Est-ce que Akoki peut qu'on a place mon Akoki Koki mais la locola abri à super sécurité? Non, évité. Mais à sa chanteuse, à sourara na osal album, à sourara na ozo producteur pour eboyemba. Et tinga sona na mbongo na ngasi fona produire Cindy plus tard dans l'avenir na osala mo pona boaka na maite. Aza moyembi apenda eboyemba ebi mosalango. Alors, peut-être pour un temps, ils n'avaient pas si le temps c'est resté si raté les mains. À trouver qu'un producteur, à travailler, à ça, moi, si on doit payer mon bal, à balayer, à continuer à donc dans la vie, rien n'est trop tard. Très bien, merci à Neto Luka. Tokabwana avec toi, Madame Saratola, mais lorsque Oyo Kaka, audio ou bien émission, il y a Joyce Diena, Tounaye. Makambo etali ba blessure naie sur le plan musical et parmi ba blessure naie aye kotanga ete kutozo kisa epena makasi ezali papa na biso Kofi Olomide pona mama Cindy abenga ye ayebisa ye vraiment yo fo bossa na pena Cindy bima vraiment na vie ya Cindy parce que Cindy ernioso azotanga tanga comme na yo alors nga na bité sociali nini quelque part c'est pas une façon ya ko priver aussi mama Cindy échange culturel entre des artistes pour l'évolution. Ouais, ils ont privé. Ils ont privé parce que tu travailles les gens orchestre, on sait que tu es sur l'ensemble, tu es ensemble, tu peux couler ensemble. Donc, les gens, ma famille, ça là est déjà dans le quartier latin. Mais au privé, ce qu'on a privé, sur quel plan? Amoureuse, collègue, sur le plan. Alors, on a trouvé que conseil mon cas na ba fille sur quelle place au comme musala ça musala. Au moins il t'a dit au pose à la to la place mon na mutu mais olinga mutu wana. Mais ce qu'on entretenir peu ba relation na chef na o. Comme il a difficulté c'est peut ça monter mana au choix na eza o wana. Mais ce qu'on oza entretenir ba relation mon na chef. Et comme il faut empêcher même qu'on s'attache à mon tout, on sentir que il y a une autobalana, on comme esclave. Bon, il y a un misala, on souka un misala, bon développer un dès qu'il y a un misala, il y a un boy. Faut na comme un leader. Ce que tant on comme un leader, on tombe sur quoi mourir un musicien, on souka. On tombe mourir à kakol de linda na kakol. Le monde va se retrouver ensemble. C'est que bazala rappelle na ba vrai amour na kati na ba. Toke suna les boga na dizel ya mamoto. Ozo mona ba histoire. Donc tant ozoya musala sukaka na musala. S'il faut viser bote manabine toucher na muntu mususu suki na muntu wana. C'est tozongi pe na team wata. Ngana ebane na Diego te. Ngana zaki na Diego te. Mais mutu na nga vie na ngeza ki héritier. Ce que ceux qui nga pe na koma en que non ne non que ne na fona koma non ma héritier. Na nga suka ndeni. Mabe. Vous comprenez na nga suka ndeni. Oh
peut-être place oke musala okokutana na destin na okuna okokutana na okokutana na bolingo na o vrai amour na okuna siko so memaki yango mami omoni ke pesi complication parce que ba mise ebele mpe ba victime ma mandingo wana ebele balongwa orchestre mpona bongo so tobi tozonga il paraît nde toyokaka viento na botana Gisèle Yamamoto yango créa rando entre ye na les Bogards donc ozomona bakontaka kutu même ata les Bogards te ke aleka maison mère balingaka kutu na ba porte-parole nyonso baleka donc so tangika kombo ya les Bogards za lokola insulte donc so posika na quartier la te wana omona ba victime asindi baza Tanet Joyce alongwa pa kofi pona ozala victime bato biso zui CNN alongwa pa kofi pona ozala victime ya Sandra Lee na ba beauté on se comprend donc ozo entretenir relation na chef même au thème no eza et pas musicien obimisi mona ba te kulusu on se comprend alors il faut oyeba tant ozo ya travailler na musala ezala ya musique ezala misala normale ezala politique ressaisis-toi yaka cop non sala musala aussi minzelo bimiki yozama malamu ebele balobaka po balikanga mingi nazwaka musala mwa trop pona séduire ka chef na kuya na ye anantanda oh mutalo ngolola musala zate ozwa pe ba autorité tokoma ya ne air moko na boulot et tout tokomaka ndenge moko kwanga bamona nga ke no ngai pour quelques petits intérêts au détruit vie na mobimba voilà ba retomber tous dans les réseaux sociaux très bien voilà nakanisi awa nde tozosuka na masarato la bandeko balandi ezalaki émission le code de bonne conduite ya ntongo alelo oyo tosaleli bino par rapport ya libération ya Maniké. En tout cas biso tolobaki tokota na biso mingi te après sa libération parce que libération na ye bacommentaire ezali ebele makambo ezali ebele oyo ezopesa biso lukutu moyen ya koloba yango ezali te tolingi te tobima lokola badonneur ya leçon mais moi je dirais quelque chose et pas ya maman Maniké, ce qui a causé temps et Olanda émission Oyo. En tout cas, les 2 jours, la femme respecte-toi. Le respect est à la bien dans la vie d'une personne. Crédibilité va somba kamote. Lipa na koki ko senga lipa et pandeko, différent de pandeko. Mais personnalité dans ce qui c'est qui et baby en tout cas à toi au luki ko senga ya mutu ba ko pesa yote po epesa makapete toyaka musala kande toyaka boye na maman Sarah des fois bon monaka ambiance na biso eza awa mais on se limite awa parce que je sais que maman Sarah c'est ma sœur. Maman Sarah c'est une patronne et ya chaîne boye maman Sarah azali moi si ya papa Diego. Mais il y a certaines personnes au yebi tu viens na place moko au yebi ke moi si oyo mobali neza X mais yo lokola ozali na moi aura ozali na moi combo tu veux seulement chercher à connaître cette femme oyo peut-être okokende na ye musika te o peut-être o ko apporter eloko ya malonga te na vie ya ndeko wana bandeko nanga basi bomi pesa kilo pesa kilo, bon c'est respecté. Moi des fois ça m'étonne. Au moins la fille moko qui se dit, moi depuis que nakabona ki na mobile inanga ça fait par exemple 3 ans ou 3 mois ou une année, là je vais avoir une relation sérieuse. Naza vraiment on a besoin de relation sérieuse na masunganga na kutana na mobile mobo na kota na relation mobo sérieuse. Mais pendant que cette femme là, cette fille qui cherchait une relation sérieuse, azo ko traîner avec des hommes mariés. Na yonandoki bondenge mokoti une relation sérieuse avec un homme au azaya yote oyo aza marié akobana ko respecter yo mes relations on a ekozala sérieuse te lobe kolega le bon de livre tokutani bala sima merci.